Tout qui n'est pas, il te zongue pas. En français, celui qui travaille à l'hôtel mange où? Marie, tu vas affronter Jésus. Jésus, na abik sa batalibanda, na abik sa nonga mon compte. Les papa botina moi, c'est normal. Yamboka, vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle. Yamboka, ça dit vous allez brancher, Bomoko Yamboka, émission à carré, boss Momo na souhaite. Mingi tolanda bomoko amboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Mbote mingi bandiko balandi partout dans le monde entier, place vous capter site Oyamnene le www.oyamboka. Encore une fois, c'est encore moi, Annette Moujinga, votre humble servante, l'envoyé spécial de son boss Patrick Momo, jaune d'œuf yé. Et bon, on est vraiment bien jaune d'œuf, mais ça n'a pas. Quand on a eu Sabino, on a Sabino à émission, on a Sabino que on a copine nada. Tout soleil na bana poto, ba bête ngali solo, moi c'est tellement pas si que nanga luka Arnaud de Mukenge, ba bisinga te, toi na besoin to ka nada. Binga biso ka copine bino nada pesa biso a vinae par rapport à l'isolo oyo. L'isolo biso de les années, ça biso ça n'a vraiment pas si mingi koyoka papa achi mwana izemi. Et choqué nga makasi, ba biso nga pe na hésité te na bengi copine nga nada, biso nga na kutani awa, to sola to débattre non moi sujet wana nan. Yé pas pesa biso na opinion na yé pe motote. Ma copine, tozane ma copine bonjour. Bonjour ma copine, bonne santé. Ma copine Karayo. Tosolina bana poto oyo lingara avant to banda opesa bango bambote belé poyo na bana oyo sanga par exemple moi malamu ka bongo ma copine Isaka en fait bato na swanta bango bazapeka bato lokwa yo peso na swanti rozaka mutu lokwa bango ezaka différence yanga ya tondolo nanga ya paka nyoso za banga imezambu mamoko tozo yoka ya c'est un peu ça et puis pour aller un peu loin na pesika ka bato nyoso balinganga na dambote c'est nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pour mbala kin bazama kambo elengité ozo yoka ya pourquoi na mbala kin bazama kambo elengité mo bali yokola c'est gentillesse au pesi mutema azyo lokwa télécommande soka manipulo sili ba pile déposer quoi table que tu vas voisin on yoka yango mona na lobalika moko bo na lobango na lisese ndeko na moi si bango so ba onya ta bango esale le côté ko ba lokwa liyanzi muto anyati liyanza c'est la comme ça peut vimba ba longola sa mo tsompoki la mwani menga na lokwa tonga so ko nyati nga ya ateze na miso ba bokilo ganga ai c'est que nada yewana c'est un peu ça. Ouais, vous comprenez là vraiment nada ma copine tout le monde nada bilamba si en plus nada comme na poitrine Bokanti ndekenda se. Mais yango na lobité ya. Yango bokanti ndekenda se kanga na bomona nde babetanga nzeta fufu na poitrine. Nde nazalo kwa so poitrine za ate mamelisa bana ni bokanti na okufa bongo. Yo kanti nzambo abongola mai na vino akufa. Ero yo kabima na kati yankunda. Bokanti a sans raison non de nan. Si mutu na mtayebi na banda kunde ba otalanga ba ozera mnokolanga jamais na loba. Na suki ka wana ma copine en fait miracle na kenda ki Brésil des abasalinga moi chirurgie na bokasi ya ba balongoli bilo nyos bazongi bilo mususu oui basali changement ya na mutuka kutu ezalaka au moins balongoli pina réserve batiango na place à place bazongi kota réserve et le ko anga nada batali ba bino non on a capacité bilengi makambo nyonso ne lobeli mwasi mais ezango ka poitrine de loni ndena na ba camarade ya on a lo babande konanga au lieu de yokelanga na do jalousie lukande ba camarade bien. Même Bible lobi na biso, quel est ton entourage? Tu fréquentes de qui? Deko. Ozo yoka, you fréquentes à ZBD, you fréquentes à Zaché, mais yesu you wana fréquentant de yesu ndeko nanga. Ozo yoka. Ndena abona na ba kamana nanga ba moyen, ba Pamela Moussassa Barbie la grande, et moi en Angleterre à solo. À la première tour, nana ba kamana nanga Mami Bling Bling. Mami Bling Bling en Angleterre. Ndeko Rachel. Mami Bling Bling wana kosote ma copine. Aka bling bling pardon. Soit kabeli ombong yomo mona kaki non na zumbo nga bling bling. C'est ça la différence. Na lo kwa batu musuto oganga makasi na émission internet. So batali ba camarades no qui sont pas là. So batali ba camarades na mibali ba qui sont pile dans relation no mobimbe alo kwa mutako sina mine. Ozo yoka ya oza musikate. Il faut viser un peu trop loin. Ah oui, c'est un peu ça. Et ben voilà sans plus tarder nada.
tokoti vraiment na lisolo na biso lelo tosoli na bana poto. Oui. Babete nga lisolo ya mwana oyo papa na ye engrossé hein. Papa tie mwana na ye propre zemi. Eza mwana ya cousin te. Monte mtozo zemi ya tata botio. Ya mtu msuva. Suzi ma tata botna ndende mwenga za ba symptôme. Mobile ba journaliste ya na monyo ka mwa suki panza na koto la ipe na ndimite ki en église. On a bilembo ba nom de Jésus te ya ba biso. Lo ba ka ma copine koma. Et ben voilà comprenez eza nada nada mobomi mutabilo ba lo bola na bino yete. Donc ba poto ba pesinga sujet ba bisinga que papa tie mwana na ezemi. Nde ba senga vraiment na nada. Apesi biso na opinion na ya bisa biso na comment expliquer papa ko ki ko tia mwana na ezemi. Est-ce que c'est normal? Tout la nana nada na benge PDT pour na ma cam tout la nana nada puis c'est mon opinion na. Merci beaucoup bandeko nanga boza déçu te na réponse nanga boza pas encouragé te na ba réponse nanga ozo yoka bandeko Barbie la charité bien ordonnée commence par soi-même où est-ce qu'ils nga ba poitrine yaya. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi j'ai dit la charité bien ordonnée commence par soi-même? Parce que mutupo yeba valeur to avantage ya eloko na ozalango fo yo moka osalelango ozo yoka yaya tout qui n'est pas itozonge pas na français baloba celui qui travaille à l'hôtel mange où tata boti mwana na ye mwana na komo okola nzoto kitoko mwana so tambola bilenge ezo mona na ozo yoka yaya abimi na nzela moni bana nyonso ya nzela ba go insuffisante abi a raisonner ndi mama bano akufa mama wanga za bo moito akufa. Maman Bongazali. Ma bangaza. A raison de maman azala ba beauté incomplète. Ozo yokaye. Amoni moi na bi non c'est que Dieu m'a fait grâce. Marie tu vas affronter Jésus. Abi Jésus na abik sa batalibanda na abik sa nonga mom konto. Les papa boti na moi. Is ça normal? Pardon le binini. Abi non is ça normal. Is ça normal. Papa zwa mwana na oh ya boti acha ezemi pono is ça normal. Skolinga acha batu ba obwa ke ba l'accès na Molière ba finge ke tata mabe. Ya ye mom tolo baneli kambazate. Era kendo luka mwana na batazemi côté mususu que mutayaki ya be rire mususu ça be rire. Comment te qu'on encourager papa mususu pe bazana moi ba miss moi derrière bana bango watayo moko ma copine ko encourager ba on a combien na ba on a liaki ba tata bibembe na bango ba kufa ba kunda bango ngana ba tata to yeba ntena bi oda sali erreur biso to lo kwa Yesu ya mo so na uti kindumba via mon lasso mon boulou ozo yoka ya azo ya batu nyoso moi so ndumba bango bambe mabanga Yesu abi ono asa kindumba ta bamba moi so libanga Yesu côté wana Yesu asutena inani mabeto malamu ozo yoka ya lo kwa ngana motema bonzampe na motema bo mama tozaka nango ya pasa komema na 9 mois na libumu na bi papa tika ka to protéger ye o nana sepela na moi anete o nana lula moi na mninga na nzela ta bambata to libanga ozo yoka ndo na mwasi siko na ebite yebisanga yo za pour basi to pour mibali pona yo ozo ka pasi na ninga ki bo mama tozo sepela ninga ki bo papa en fait na pasi d'abord ya bo mama ndi na bo na obi obotela wapi na bota de bana na césarienne. Bafanda wapi bana po ndemo za noza mobali ba organe soza ki mobali ata yo mo copine nga yebisanga copine olo banoka bongo posa peut-être mais la okokate to posa mutozo sa erreur to pe ceux qui na classe oza mo kasa so quoi pour ozo 0 pour faire pas encore beto mettre can ozo yokande na mwasi et c'est erreur ko sala et le monde yebisa on des abo kata libumu nga et le quoi de chambre salon cuisine salle de bain ozo yoka yo d'abord n'est pas au foot et la studio o comprendre le ko na kata libumu nga ndeni ozo yoka ya libumu ndo mona bo bomba bana 9 mois. Et puis, on va bogaré. Alors, mutu mukele ko mettre te mettre pas tombo moko mona mona za mutu non moi nga za bien moi nga beso na l'action bana ngo sepela siko yebisanga yo zo kapasi pona ninga ki bonta ko mema mona 9 mois ba jeter mama biso ba bota biso pina ba nyoko maka 9 mois surtout nga mama biso le betali solo yo vana nga moko obanda bukanga manga ngamo siko lelo yoka même na comme on ndoka tsana ngambo ya moi matine stomach moi fanti na gorge moi na za bitambolela so moi na fandinga niveau na ndoka ta batata batu mangala so batuninga na bino bo comprendre na moi ça moi na faille na gorge. Patrick Sekali mama moi na fanda na dikosi moi na bana na nzoto ba pede bazana bitambolela ma copine ondimate. Et ben voilà, il se sonne. Yo zo kapasi na ninga ki bo maman po isa normal tata to beta masolo boy mais ezo sala pasi. Maman azota la mwana na ezemi bachi pa mobali moko. Sko yo zo encourager ba papa. Isa normal te? Non ma copine. Na encourager tata na zo ba violer mwana nete. O asente mwana ni. Na zo encourager te. Na boy kande tata sa sali mabeto bometo me masuli. Sumozo yoka. Tellement Bible le bien juger point. Na moni acte papa sali za mabe na bi na rejuger te. Batike ka bako babongo. Nzambe emo mkwaso nzamba za pe na makamoko ya ba surprise o mona mkwasuka papa batakene lola ozo yoka
to yebite neti moi swana yeya mo yibi kuta uta ko yiba yibi abomi asali ni bwa kenda lola yo kanda mo yibi ko yiba na papa na ndabuti na mwana yo kati mabe nini différence ni ya mabeza wana nyoso ya mabe siko makopini ebisanga na yo ningo bota bana combien mwasi na mobali bana mibale moko ya mwasi musu ya mobali siko so ezaki mobali na ndache mwana mwasi zemi réaction ninga ezandeni mobali na ndache mwana nanga mwasi zemi mais non so na moni acte bongo na benga mbali na fandisier na teli ma fufu na lambeli efumbo na likayabu na fufu mais na temo poison so ka sisi ko liamba moka choli eza nzela mutu nyonso yeya ko bo mamuto za mabete ndeko na ngozo yoka yana ba acte monsieur suksa biso ba mama mitema ozo yoka na bikande mona ndi papa bebisi mwana ngabo na baksa ka poison liko afumbwa aleka mba moko voilà ezande réaction ya ma copine alobi soki mobali na ye atie mwana na ye zemi akotiela ye poison achola ma copine bisa biso nano tout le monde peut ba prisonnier ba kimi yo ba tana prisonnier monta précision na nombre exact ya ba prisonnier ba kimi po bana poto pena ba moi confusion ba ye baté tantôt ba lebi 50 tantôt ba lebi 5000 tantôt ba lebi 500 to comprendre yo ko za moi prison po yo na ne na mo no ye ba prisonnier belé Naïbité, Balobi, dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Baninga msusu ba yamba baninga na bémission bazo souhaiter ba yeba na ba ministre na ba gouverneur mais yo pone nga na ba na ba prisonniers za na likam nanga. Ngana ke yeba na ba prisonniers mi yibi, ba tanti valé ba tapamba pamba ba yiba, ba bomba ba ona kumba ngana ke yeba na ndeni ma copine. Mais kasi jour on na monakio na ba image batini nga monakio na porte à prison, ouais tout nu, na monakio na porte à prison. Nga na ya kutu mais tala na curiosité, ozo yoka ya. Ndena bo ba vina tambo na yeba ki pedo ezaka pe parfois na bo ezaka na pe infraction. Na yo il faut to kengela da appris. Yesu kutu aleka likola mpunda, ayo kengela côté ba obaka e. Ozo yoka ya. Nga pe mona kenda kota prison na kengela nkono sa likambo infraction na kota prison ba okangelanga na ola na chambre nini. Ozo yoka ndo nga moi, c'est un peu ça. Babi mon antemi abuka ki prison na kanda po aibi ke mon buta tonga à prison on a pris à plus de 1500 prisonniers mais déborda et comment plus de 9000. Et on a ya yoka kanda abuki yo zata moi déplace mon antemi. En fait mon antemi d'abord ba mona ka mon antemi daza wana nga benga ke mignon. Mon antemi il est mignon garçon na pesi bambote sikoza papa. Na ngaza bongo, naza bongo ça c'est selon moi et andenge nanga. Oyo comme ma copine. Non le moi na gege comme ça mon antemi. Ya ngaza ka kota actualité zati. Mikolo ka bongo so na moni nzuza na idée na bomba elo na ngamo nzungo bimso na miso batna biso yaya. Nini? Mon antemi ongo bimsa ba prisonnier. Ozo yoka ya ka bongo et ka actualité. Basa ka derrière actualité. Oui. Donc yo va place mon antemi ça. D'ailleurs, bah côté mon antenne, ça c'est qu'on gagne n'adéni. Mon antenne, bah ça côté ça, bah quand tu fais bah ça côté bah ça, n'a pas nada dans ça côté de yo pose à côté ça. Moutam ta ka ici kaza leli. Et ben voilà, comprenez-moi ils appellent nada, ce qu'on a d'ailleurs c'est bisona nous. La lisola passe à moi non vraiment zuiser ma papa pour saisir mes comme d'ailleurs 3 mois. Si le moment zoé baté, c'est pas bien si comme on en a au vivre ta au kufa, c'est pas le bien sopazier mi les soum na mi sanzambe. C'est comme maman à salanini. Et moi, en fait, moi je suis juste miana to maman bango. Maman bango donc bango bakanyon, c'est pas ça. Maman bango normalement faza mayele. Moi na da sali rare ya makasi, asali loko ezalate. Azaka mutema munene. A consommer perte. Ozo yoka, akabwa d'abord na mobali et pas yeba comment ko trouver le moyen na solution. Ozo yoka. Solution ozo ba avorter. Ya liwa kuteza solution. Na ba ba bela mbula zomi. Yo bolongola no bazemi hein. Na longwa to kantinga na Vierge Marie au mona nga banda to fande na bimisi Bible to moninga pa sango kutaza so atombo ka ofinga na kimumpe tufi mwaye aza mutu akosilika toza batu oyoka mutu nyoso balobi tutam enanye balba kunina bosani tutam ceux qui tutam enini boy toza batu yaya oyo kaina livre français tanga kombo na kati kuna na kopo bosana nandeni. C'est simple ça. Oui, bisanga non maman na sani, ozo ba bien té, yo ezaka rawa consommer perte. Expliquer biso yo li maman na sani. Avorter toi si comment na bota. Maman, nga na opesa conseiller. Numéro na téléphone yango na opesa. Pour ça non bazona on a bien pour départ comme na ma belle pas comme moi le lait. Maman, numéro na téléphone na opesa. Oluki d'abord na église kutu témoigne babenga ngoni prophétie à Pamba ezana moi 1/10. Ezana moi offrande spéciale. Et bonga conseil na opesa pour famille na yezonga en ordre yaya. Na opesa numéro na téléphone maman abenga nga pour na offrande spéciale, il y a prophétesse Nada et puis na opesa conseil pour le Kambo trouver la solution. Ko ba benga la princesse Nada na wasunga na biloko asiko. Ya ibo kantineti mami bling bling ano kanti tina nani.
Il y a ta valeur ou ma fille des valeurs. La personne qui a relation sous ma copine. Au sein émission dans net garçon moi bengu allo. Comme on a un pitcho, yo quand pitcho vraiment pitcho. Tu qui pas pitcho. Pitcho vraiment déco. La fille n'a pas pitcho, tu n'as pas si qu'un exemple. Yo quand tu t'as moi dans team d'abo qui prison, yo quand tu m'as moi dans team tout borbo ka prison. Mais si pas la prison quand même si quand on coupe côté. Et quand c'est là. C'est ça. Et ben voilà, comme ils vont consulter, comme on va souka, nada. C'est pas ça non, bah tu vas au land, bah la personne va sentir que oui, le pénal n'est pas moujinga, jaune d'œuf, ayambele bino pénal pédé nada, et nada ma copine, comment on a sika. Et en fait, avant de terminer, on peut savoir un conseil moko. Batunyo so bolinga nada. Boyo kalikambo na obetali solo. Ndezala kaka papa m'a moi na uta classe. Ok, papa uto somba machine mo we kanga bano bakosaka. Ozo yuka. Papa uto somba machine kanga bano bakosa bafanda papa na maman. Moi na banda kende classe azongi 13h avant midi. Moi na batuni tu viens d'où? Ou non papa je faisais les examens machine ba moi comme beta moi na bambata. Papa machine na linga mta kosate. Et comme on bête mon abambata, papa si mon a loba vérité sinon te machine éthique au bête te mon ambamono papa la kenda qui ciné kota ba film à pornographie. Moi na mkayo loba vérité papa mon a passe à beau papa habite-toi. Moi à ton âge, est-ce que j'ai regardé les films ainsi? Moi j'ai étudié machine baluke comme sur ko bête tata. Bambate papa. Bambata mbamoko enani mama kota zaki abimba moko moi non na banto zwaka tata na yo machine balingi ko beta sou mama donc azape moi na tata na te ndako mobimba mensonge na mensonge so yo ka bande kunanga donc pour dire que makamba minene za ba famille papa l'accès papier na pardon tous bolinga nada ndeku na loba boiza na miso ya garçon mon Borsalino Borsalino grand chanteur aemba kito kwa Michel Juna Mombaf tandu na yo pe mususu tandu no kenda prototype ba mi c'est ce que orchestre kufa tendeni tandu na bete so beta mama maboko da vero na bete woni za de compte final to zwaka ya album Tony banda tandu no bete le kwa tandu na nyoso pe na daka na pe na ta sa lobi vérité bo ba ba prison te tout le monde entier mais ça bimi na o bouke le prison son côté ka prison na poto ya ba prison ça la nga merde et ça la nga ba merde na côté le nga na poto mais nada yo mikolo nazo mona net ko mimpe mo banga ya ngono ko mi memi e ko mi ko se déguiser trop femme mo mona te o luki ba mabele loko mona la duchesse au battre yo tokena ndeko na biso kader ma copine pas au battre yo ma copine mususu wana kuna pe na bosani kombo na e donc moi ko banga koti nada merci moi bilobalo batunyo so tangi na pesi bon ambota passant mais conseil mais on a besoin de connaître moi si sozo betali solo a yesu kokota bantoma na katité ozo yoka yaya merci par rapport à quoi par rapport à ma kamna ebisio donc là va donc va comprendre Bandela ma copine pardon na pendant pas mbate ma copine Bandela non ma copine quand d'écouter na konale kinanga Yvette Mpia ma copine na pesi ombote ma copine na pesi ombote mama Jilika Bongo na pesi ombote batunyo so bolinga nada Rachel na pesi ombote nani susu na boso na pesi ombote Freddy Mombongo Diogo babi na kati Allemagne wana Freddy Mombongo abita ka na mindele motema ya mama Fatou Mombongo ma Fatou to wela no ka Freddy Mombongo no lukambali msute ka Freddy Mombongo wana to wela faut to ka bwana ma 50 50 50 quand des ka Freddy Mombongo ye pose na soirée bling bling mami bling bling babi mami des abongo yaya mami asa ici soirée wana na mtema moko mami abiki na moni soirée no très différent na soirée mon akenda na commune on otanga kombote na kota soirée bona moni mon organisatrice à soirée nga ibanga pareil nepse ya kanan o bengsinga po boy milienga o bengsin ko sekate ya ba bengsa organisatrice nga ibanga pareil nepse bengsinga po milienga yo pas mo bomi bilobela yo ka ya mami bling bling soirée na yeza soirée moko honorifique et soirée mo bata Valère Boza la journée ils allaient 11 tak na longoli papier pour na tanga soirée de yibana ils allaient 11 août 2017. Ma copine n'a pas dans ça. 19h à l'aube. Aux non, ya. Bah exiger tenue. Bling bling, oh, ma copine, yo ka sou bling bling en te. Bon peto et aux pembe. Donc c'est un peu ça batunyo so bolingaka, mami bling bling bozala pour nada ozawana. Ce que so nada ozabalti qui nada micro, bo s'attendre que ça anya par koseka.
musique ezana DJ kozawana DJ mwasi DJ mobile ba DJ nyonso boyoka ya DJs na ebite soki DJ mwasi babenga ke dinan ata dijo to dijan yo bakobengo na nada princesse nada de qui soit pas là de qui soit en pile donc c'est un peu ça nani sous la posa ni combo maman Rachel motema ya papa Lambert de Paris baba agence Lambert de Paris a kamoko il y a tout à Western Air mo bakoma na mo escroquerie ba agence mususu mo escroquerie kota mais Lambert de Paris agence wana maman Rachel na habité tu fais vraiment la fierté des Congolais de Nine de Batonios donc c'est un peu ça ya Willy Moucheni code Mboka. Ya oui monsieur naza différent na ba code monsieur na mona code monsieur so nonga code mboka ko na biseto yoto kokani no na mbongo sito monia wilinga na to senga so bwa kisanto welela oyo ka photo senga ande batambongo neti ya Willy Mosheni code mondial code à solo sur la bonne guérison mon vieux sikoza nani Loris la congolaise malolo babi wana copine Azuli Zulema wana copine Mimi Chikeva wana copine ya Keta Jeanne wana copine Mimi na ebitu suna na boka sunani ya una zangi sikum copine na mabeti to pe boss on te to ko tele mapete on a problème mutu moi roba ndeko na ya Valère mona banda Marie Misamo akufa yaya ba roba boetika la ka babiso banada mto koma ko honorer yango roba efungo maloko sango mumpe sango mokonzi mutakabela nga yaya on a compte communion so ba pesi o sepelit iza ka nzoto ya Kristo amen na ndeka babete donc c'est un peu ça ma copine tonton Brice na Londres tonton Brice ozala tonton Brice na soirée na kozanga te tonton Brice bat mobala Valère mukali boso na mona tonton Brice na kosote na mona mbali ya na binono ngana de fanya kuma na ka pedi taba ninga mibali tonton Brice charisme wap na ka ba ventre ça passe ya tonton Brice ça passe point so monie ya na ebiti yo ndini ya so bali tononte non baltenga na vierge non na balta yo to beba vobota maya yo za vierge na ndeni ya didi kinwani bato nyosa mbongo bozala soirée ne koinda na bexi na junior m't'a filmé Junior Kapaya très sérieux fois attaque à Junior ba Junior au pour mon série boy kimia le quoi Didier Lacoste suka le craquer Junior Kapaya dans lingo te pardon ko craquer Junior Kapaya te pour toute la famille Kapaya tele melo makasi tonton Guy Botuli quand des akalesek babi wana secrétaire privé à nada babi maître Patumpoma maître nada batus bolinga nada Borsalino na pesa mbota ndeninte babi Julia Kabongo maman Julie Kabongo sina pesa mbote leki ya Lili Nzeba grande sœur ya Odette Kabongo donc c'est la famille Kabongo. Rachel non on a combattu ma copine sur la boîte qui était ya na mon nzena tika na ka émission Rachel nani Rachel Likoke moi si à maître Guillaume Likoke donc c'est un peu ça Rachel Likoke moi si à maître Guillaume Likoke siko to pesa no exemple so basi mité mama lam lokwa ba Rachel bazate to ngeto tika na banani na babino ma copie au des arbres meto fandi to tamboli to ke parcours boya ba kabelinga $1000 natika vers na ngane otila poison te ndeko na ndena yebeli yo qui soit pas les numéro nanga téléphone quand des aka numéro ya mami bling bling na biboyi Angleterre na bien bien malgré non akinda te Londres na bien bien mami bling comme encore soirée comme encore pas mais là musa en Angleterre comme encore Tantenga ba bete na yebi Angleterre na bien maintenant na kenda boye ba pété ya mona boye na kenda na ngape po via mte ba neti ba la tia poto yo mami bling yo songo bela ngabi on a ningo zana est-ce que vous êtes déjà prêt on ça la tour il y a ça la grande tournée Nabosani, excusez-moi. Est-ce que vous êtes déjà prête? Il y a aussi la grande tournée européenne. Mais oui, pourquoi pas? Netinga ndina ma copine. Ba tournée ane banda kamite. Mami bling bling est solide. Parce que dans la calme. Na beta ba soirée tina ba Brazzaville tina ba Angleterre. Bonga so na ki Angleterre. C'est la potation. Ya so na kitino na Angleterre. Na kitika na aéroport na kimino mami bling bling. Pas comprendre que ba monsieur ku ba kimaka. Après un mois na yo zonga na yo s'excuser ande ko na moi so limbisanga. Ah oui, voilà. Numéro de téléphone, Borsalino, ils ont plus de 143.
89 63 211 91 plus 243 89 63 211 91 bato nyonso bozala besoin mabanga bobenganga bato makambo na lobi ya eleze bango basepeli yango te to abatu na osenga bolimbisi te nasenga bolimbisi na ndeni neke osenga bolimbisi bato makambo na babi nango bosepeli nango te yaya bosepela nango te mpo na bando bandela yango ka elono na sisi te na oki osengela yango pardon omonenga lokwa bango bato basenga bapardon na suka émission nga bongo te yaya so na oloba makambo ya makambo na ndoloba mikolo nyonso so na sengi pardon ça sert à rien pour le bino bandela oui ba copine na pesi bino mbote na biki bato balinga anada makambo na obi ko arranger bino bato na fingi makambo na obi arranger bino te c'est normal parce qu'un jour mta sepela nango azate pour na ko finga sous une émission à lobby c'est normal. Ok, merci, c'était vraiment la princesse Nada. Ma copine comment on a sikate quand moi net mujinga na commis vraiment la souka, j'étais pas seule là. Maman Bisso Moro, maman Julie Kabongo, Zakina Bisso. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra Junior Kapaya, mon boss Patrick Momo, Annette Moujinga, Jeanne de Fio. Je dis un grand merci à Delibo Sangé, la souhaite, à mon vieux bijou Beleza. Vieux bijou Beleza, le patron suisse. Sans oublier la bossanité, maman Pauline et Momo, la progéniture Momo, ils ont continué caca. Un grand merci pour notre bébé, la moni photo bébé, mais Anna Bota 10 000 bébés na Suisse, hein, na Suède, aux États-Unis. Beauté ma casse. Na bossa était mamie bling bling pour jour à soirée les 11 bisons sauto aux ala. Na lundi non ma copine, na non ma copine, na qui n'était à moi 1000 morts boué, tout caboulé. Yamboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle. Yamboka, ça dit vous allez brancher, Bomoko Yamboka, émission à carré, boss Momo na souhaite. Mingi tolanda bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre